Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Bonjour et bienvenue dans Tindika Télévision. Merci une fois de plus et comme d'habitude dans la fidélité et confiance au besoin accordé dans la chaîne Nabino Tindika Télévision. Naza vraiment nesengwa ko yeba bino nombreux ko sepelaka na basango na biso ko partager ka basango na biso na bino. Boza les bienvenus et na émission na bino debout congolais au bozo continuer ko linga. Oh peut-être boza ko yekola na ko linga. Na souhaiter les bino les bienvenus bo continuer ko pesa biso confiance na ko melaka bino basango na émission o to melaka bino décryptage pe analyse ya information politique pe sociale na kati République démocratique du Congo. Awa liboso na bino présentateur ya émission oyo Samba Olonga comme d'habitude. Soko sambité moyen pour longa ezate. Yo to yebite soko kolonga. Merci na Rifin Kisombe na Papi Kelly bazo pesa biso opportunité ya ko présenter la cabine émission oyo. Merci na bino nyonso pe bozo sunga émission oyo pe kendaka toujours de l'avant et continuer comme la bino basango. De partout vous retrouvez moyena tanga ba ville pe ba pays bozalité à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, je vous porte à cœur. Merci beaucoup. Lelo émission na bino et memeli bino basango. Ils ont des rumeurs rebelles qui circulent dans les réseaux sociaux concernant le village moderne au Balingi Batonga na Goma. C'est-à-dire qu'ils allaient dans les Rwandais. Yango elobami mingi tout depuis début la semaine oyo bato bali koloba cadeau ya Rwanda ezali cadeau moko empoisonné ezali une forme ya ko occuper ba ville topé ba région congolaise na ba Rwandais. Tout au long de la mission, on a mis un éclaircissement pour toi, nini de quoi il s'agit. Est-ce que le village est un cadeau à Kagame, initiative et outaki wapi. Gouvernement a une responsabilité nini. Et à ce niveau, makamoni nezali koleka na Goma parce que zali na périphérie à Goma le long ya lac Kivu, ne pas wapi ba ponaki ko loger ba sinistré ya volcan wana ya Nyiragongo. Tokoyeba tout au long de l'émission Oyo, la vraie vérité, vraie version. Pour na kolongo la manipulation pe désinformation ou ezali ko tongisa bande ko na biso parce que tout le monde même ba responsable. Ba tumine ne bazali ko lobela information wana mais de manière à décrédibiliser les institutions, de manière à faire porter chapeau na président de la République qui azali collaborateur ya Kagame pour na ko exterminer ba Congolais, c'est-à-dire pour na ko pérenniser au bango bazali ko benga occupation. Tout au long de l'émission, occupation ezali nini, infiltration pe ezali nini. Deuxième sujet, à la une penda, ezali ko toucher quotidien à Congolais. L'honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound, a fait sa proposition à Ekolobaïte et sengeli ba kata, ba salaire, ba diminuer. Ba salaire ya bato nyonso bazali na ba institution ko banda na président de la République qui non na ba député ba diviser ngo par deux comme ça mbongo ane ko servir ba augmenter enveloppe salariale ya ba militaire na ba fonctionnaire mususu ya l'état tout moni ki yango ezalaki le bienvenu na ba mususu mena ebele to yebi ke ezalaki vraiment proposition moko ezali accepté te tango to yebi ke et kozala me dire moko très radical parce que to yebi ndenge ba député ba se comportaka. Mon copain a député parce que tout qui intervention na ezali le député Juvenal Mounoubo yé à lobby pour réduire salaire ya ba député ya sepeli na ngote parce que député a joué déjà rôle ya assistant social. Pendant selon ba terme na ezali participer mawa soki député à Congo a comment na ende assistant social pe bazana isengo ya kolakisa biso ango que député oyo à la base, azali molobeli. Azali mutu oyo azali représentant ya peuple na kati ya ba institution. Ma comment nzoka ba papa social et pour na bango zo senga ki enveloppe na bango ba enrichir yango davantage pour ba ya ko kabola kabino ba tongela kabino ba pont
bapesaka bino bapolo soki bozangi bobengi député ya région na bino aya kokaboyela bino mbongo ezali soni mingi mpona mboko tokolobela vraiment actualité oyo avec tous les détails possibles bozala toujours branché accroché et puis tokosukisa pe na sujet moko ezali pe très important un sujet chinois na complice na ye aza congolais baza poursuivi par parquet de grande instance à Gombe pour na procédure à flagrance pour na trafic et exploitation des personnes à des fins sexuelles. Balobi complice naye congolais azali chef de division na ministère des Affaires étrangères puis azali pe poursuivi pour usage de faux. Audience ezalaki na soirée à lundi 16 octobre mercredi pe baza pe ko continuer toujours na même procédure. Bandumba potolo bana lingala na monoko nyonso akoyoka Congo pe koma ko importer bandumba ça dit bandumbo baza na Congo bakoki te bandumba baza ki importer banani bazo importer bango ba chinois bazo importer pe bandumba oya bango bazo ko exploiter bango na Congo wapi na lupango ya kala ya télé 50 nde sika wapi ba exploiter ka bandumba wana donc bandumba pe bakoma marchandise ba importer ka bango donc Congo capitale mondiale exploitation humaine tolongwe na exploitation bazo exploiter batu na ba mine na ba guerre bazo ko exploiter batu bazali ko abuser na batu sexuellement mais voilà maintenant une modernité donc Congo ezana bandumba na ngome baza pe ko importer bandumba mususu bazo na bango c'est un sujet qui nous a vraiment tiré qui attention na biso mingi po tolobela na bino ngo tokoyeba pe ko lobela ngo tout au long ya émission oyo encore une fois de plus boza le bienvenu na nouvelle émission na bino oyo boza kolanda na insister ezali Samba Olonga na micro na bino bo continuer ko pesa biso fidélité poto mila bino basango na bino village moderne oyo balingi batonga na Goma na périphérie ya Goma euti wapi likanisi wana et puis ezotonga mela wapi. Tout d'abord, nous devons commencer par les informations que Congo na Rwanda ba partager qui ba même dégâts. Où est là qui y a volcan ya Nyiragongo. Volcan wana toyebi qui créé qui ba sinistré. C'est sûr biso ba congolais nous avons des animosités. Aversion ezana biso makasi ba mususu ba komisa déjà haine vis-à-vis de monsieur Kagame na ba Rwandais. Tu as vu que mauvaise politique est engendrée haine, il y a nyonso ezali rwandais na mitu ya ba congolais ebele. Mais voilà l'information ezali que nos sinistrés bande kona biso o bazalaki pe ba sinistré tangu volcan esalaki éruption. Ba ebele pe ba kimelaki na Rwanda. Na temps o biso ba relation na biso ezalaki tendu na Rwanda, ba congolais ebele ba kimaki na frontière à Rwanda. Pe na bonne foi na ba relation en bon voisinage. Porte à Rwanda et Fongamelaki Bango, bakendaki ko se réfugier kuna en attendant que ça se calme chez nous. Ce qui président Félix Tshisekedi azalaki mutu moko ya ba conflit ouvert. To yebite bande kona biso bakimelaki na Rwanda, ce qui balinga bazwa direction nini. Parce que frontière rwandaise a bloqué. D'ailleurs bakangelaki bango ngonano. Mais l'ordre a été donné, basengaki. Le président a demandé que Rwanda a fongwe la biso ba citoyen congolais ba kende nanu ko kimela kuna. C'est sur base de cette diplomatie là ya président de la République o eza diplomatie mon côté ya ba conflit ouvert. Ba to ba yebi conflit ouvert te ezali ya ke ozali kamona mutu dejo so gangi dejo fongoli nyonso o la kisi ke ndengo ko sala e mabe ndengo ko sala boy. Eza na ba conflit muso eza na ngo fermé mutu aza na mabe na yo mais o aza na kacha ko organiser yo yebi na ngote boza ko feindre le collaborer en bon terme, alors qu'au fond, c'est autre chose. Je pense que dans le cadre wana tu comprendre que Félix Tshisekedi azali comme la relation na Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays oyo parmi plusieurs pays bazali pe à la base. Il y a oyo ezali koleka à l'est du Congo, ils ne sont pas les seuls mais ils sont aussi à la base, bazali beaucoup plus instrumentalisé et puis bango ba politique non tous les Rwandais les politiques rwandais à régime ya Kagame baza à la base
il y a makambo belé et les kaka à l'est et à Congo, en complicité aussi avec nos frères congolais qui ont accepté cette politique-là. Mais ici, pour la raison, on a quatre à vivre à na biso. Tant que makambo ba sinistré ici, na Rwanda, il faut ton dimango, ils sont avancés en organisation par rapport à nous. Avantage au bazui, ya koyiba na Congo ndenge batu nyonso bazo yiba. Na organisation na bango pendant Kagame ndenge azo saïla makambo na ye, ils sont avancés en organisation. Comme État, le Rwanda est en avance par rapport au Congo en termes d'organisation. Bango, ba bongisi, ba loger, ba sinistré na bango. Biso, nous devons l'avouer que l'État congolais a plusieurs problèmes à résoudre. Mais Nali Benganaye a ba moyen à résoudre même 50 problèmes sur 100 problèmes, 50% de problèmes. L'État congolais n'a pas les moyens de résoudre les problèmes. Les moyens financiers. Et certains moyens sont sur base de la planification, de la politique, d'apprentissage. Vous verrez de quelle manière biso to assista qui va sinistrer na biso ya Goma na manière où il salami pas na bango peut-être na Rwanda pour ceux qui suivent les informations. Chez nous, les gens ont cotisé, l'État a mis le peu de moyens qu'il pouvait mettre. Mais sur base de nos relations, les relations diplomatiques qui nous lient avec les Rwandais, les Rwandais, à la base, il y a proposition. Il y a construire un village moderne. Le quoi, on va pas na bango, à la base. Parce que il faut nous se péter au sang, ça na kati ki tunga makambo mabete. Ba moni que non le Congo c'est notre voisin. Na souci na bango peut-être au baza na ngoya kolinga ko bongisa ba relation na bango na Congo. On met ça entre guillemets. Ba proposer que non, biso tozali ko tia ba moyen na biso poto tonga village moderne na Goma na périphérie na le long à lac pour na ko reloger batu oyo bazalaki ba sinistre, bato baza ba sinistre, bato baza victime ya sinistre wana ya volcan. C'est-à-dire ezali co-financer. Bah on proposition ezali que le Rwanda met l'argent, la RDC aussi met l'argent, c'est une proposition à ba Rwandais. Qui pilote les projets, c'est le Congo. Bato bazalaki chargé à étude na exécution à Makambo, c'est notre administration, notre ministère est chargé de l'administration à territoire et puis tout ça. Makambo est allé affaires foncières et tout ce qui a été basé. Bango mutu baza à la base et étude wana. Jusqu'à ce niveau sur le terrain, rien n'est encore fait. Mais l'information est ça que c'est bateau baza ko circuler information dans les réseaux sociaux ba lobby que Félix Tshisekedi en collaboration na Kagame collaborateur na ye pour la balkanisation, pour na koboma ba continuer koboma ba congolais, ba yokani bak tonga village moko na Goma, village moderne sur financement ya ba Rwandais. Et village au baza kotonga, ils allaient pour na loger ba Rwandais. Très chers Congolais, évitez un peu la manipulation, même là où on ne peut pas manipuler. Dans le 21e siècle, ils allaient dire que l'information est abondante. Mais biso ba Congolais toujours continuer kozala kaka victime ya manipulation ya ba makambu moko ezanga ata mutuna makolo. Bato baza kovanda na Est à Congo ba yebi ke nulle part ezana neloko moko te salami kuna nini. C'est une proposition rwandaise bien sûr. Tant que voisin proposé eloko ti sikoyo ndenge tozo ke est-ce que boyebi te ke ezala ka pena ba refus poli. Biso toza tenu ya kozala bon terme na ba voisin na biso vision au Félix Tshisekedi aye nango lelo à la tête ya pays ezali que to mekana nous kozwa kimia na ba pays nyonso eza kwa voisiner biso. Nous avons un passé douloureux vis-à-vis à Rwanda, Ouganda, Burundi. Il n'y a pas que ce pays-là. Na ya Mindele, na ya Batumwindu, tous ces pays-là nous ont exploités. Mais biso mingi tozwaka problème wana to personnaliser kango ou bien to personnifier kango na état moko qui est le Rwanda. Pour certains na nature na bango so bazuyo lelo ba au président ya RDC, premier pays ko banda ko attaquer pour déclencher guerre ezali Rwanda. Mais soyons quand même sérieux. Nous sommes un pays toyebi comment notre état a été étouffé, notre état a été enterré. Avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, on réapprend à redevenir un état. On lutte à réinstaurer l'autorité de l'État. Congo et Zalana nous dit comme un État.
Mais c'est le moment où biso tozali ko prêcher bato ba conflit. Ya ko lakisa ke toza nation forte. Les nations fortes se construisent. Les nations fortes ezaka na makele le tende bazwaka nation forte. Il faut poser la peine à ba qualité digne o eza ko lakisa réellement que boza ba citoyen ya nation moko eza vocation à kozala nation munene. Mais le mal chez les Congolais, c'est qu'on ne fait rien pour notre pays. Nous sommes là dans les réseaux sociaux en train de propager l'information à Mabé. Information à Mabé, c'est-à-dire que ces villages-là n'est pas financés par les Rwandais seuls. Par Rwandais, il y a une proposition à Bango. On ne va pas loger des Rwandais, ce sont des Congolais. Parce que dans le moment où on a coupé cette information, plusieurs Congolais sont en Kigali, ils ont commerce. Le Congo et le Rwanda, tous en accord, il y a commerce transfrontalier. Comme ils ont salé dans la région à Grand Lac. C'est-à-dire qu'ils ont avant même obimisa non akati ou étudier pendant nos paramètres sociologiques, politiques, avant économiques aussi. Pour certains, il faut bisoto kanga frontière na biso, mais nous avons nos citoyens. Il y a RDC, Bazana Kigali, Bazana Kacha Rwanda. Ils vivent là-bas, ils font leur trafic. Nous savons que le régime de Kagame, c'est un régime sanguinaire. C'est un régime oyo ezaki soutenu na plusieurs pays à la communauté internationale pour vandaliser le Congo au profit des prédateurs. Ça, c'est du connu. Mais nous devons agir avec sagesse. Ils ont makamu oyo avant ça lango ou comprendre nanu. Ici, on comprend que l'origine de ces informations à Mabé, ils allaient bateau, ils allaient soutenir, ils allaient occupation et infiltration. Mais le dictionnaire est clair. Avant tout le barabilo, nous avons vérifié comment on a un dictionnaire nabiso. C'est quoi une infiltration? C'est quoi une occupation? Quand on vous infiltre, c'est différent de l'occupation. Nous avons été infiltrés en connivence avec nos propres frères. Bande kunabiso moko ko bandana musée. Oya yela biso ba Rwanda wa yana bangwa na bakora sinya kuna. Tant ba moni qu'il ne respecte plus les accords, on l'a tué. Bazui oyo ba mona ki pona ba qui a respecter ba accord wana a étouffer tous les Congolais. Il va accomplir makamuna bango bâti à la tête c'est Joseph Kabila. C'est connu. Mais l'occupation, c'est une armée étrangère qui vient bailler, occuper une armée étrangère et assiéger bino et kangi, soit une partie à territoire nabino, soit territoire mobimba. Mais où est l'armée où est occupée biso? Nous sommes infiltrés. On peut parler clairement d'infiltration. Peut-être français, nous comme biso kokoso toza ko utiliser comme on a koyeba makambute. Au Congo, on ne parle pas d'occupation, on parle d'infiltration. Là, c'est bien clair. On sait que dans notre armée, na kati ba service na biso renseignement, na ba service na biso migration, à tous les niveaux, on a été infiltré par les Rwandais. Ça s'est fait dans le fond, pas dans la forme. Nous sommes un État, si on est occupé, on va voir une armée qui nous a occupés. Maintenant, tu as dit que l'ONU est ici sur base des traités. Nous sommes membres des Nations Unies, il y a une ONU et Zalaga Awa. Et dans le contexte politique, c'est normal, il y a qu'on justifie sur le plan technique. Makamba kolobeze belé na sujet wana na kanisi to kolobela ngona ba sujet eza approprié ya kolobela mingi makambo ezota la partie est ya Congo. Ce sont d'être bateaux bazaka koloba loba mais apport ata mon côté tozo mema parce que ceux qui disent les pays est occupé soko tuni bango piste ya solution ezali nini bazali na piste ya solution ata mon côté. Félix Tshisekedi à peine 3 ans kokokisa na pouvoir. Eza approche na yende toza na kati ya komekola. Tozo ta la paix approche na eza nini par rapport à l'est ya Congo o ya kuti en proie. O ya kuti culture ya kobomana, culture ya moyibi, culture ya vandalisme. Et c'est koti na makila bato koti na mikuwa. Nos frères, nous disons tozo cha misapika na baninga. Mais biso moko. Donc comprenons ici qu'il s'agit d'une manipulation gratuite. Ministère na mutu aza conseiller président ou aza chargé na makambo wana ba relation na biso na ba Rwanda, ba relation na biso na région Grand Lac. C'est une manipulation gratuite. Il y a bateau baza wana kaka pona ko envenimer situation qui voit que le régime de Félix Tshisekedi est commettre un mal politique na bango. Vous criez tout le temps révolution, il faut se révolter, il faut faire ceci. Avec qui et pour quel objectif? Congolais tous à la distraité. Si nous comprenons que le président Félix Tshisekedi Azali, président Oaye Azali, fils du pays,
et qui approche na ezali salvatrice pour na sauver mboka na biso, évitons les manipulations. C'est dans les réseaux sociaux que batangisi biso awa na kati ba réseaux sociaux que première dame aza rwandaise. C'est dans les réseaux sociaux que Félix Tshisekedi azali batie na pouvoir na Kagame pour ba continuer l'occupation. C'est dans les réseaux sociaux. Vraiment, les réseaux sociaux nous ont rendu service parce qu'aujourd'hui, tous les gens ont information à travers la voie numérique, mais ils rendent un mauvais service parce que, beaucoup excusez un terme, des gens, des idiots aussi, bateau, bazana, na makanisika kaya ko bebisa, bajupe parole, lelo, bazako transmettre batubilo ko eza yangote. S'il vous plaît, bande konanga bolanda ka ba réseaux sociaux, tant aux éléments moko trouver que yo moko jugeant on a no moni que ça normalité. Ko partager ngote. Comment vous pouvez partager des bêtises? Donc, les réseaux sociaux comme ça, que vous avez na kati batindeli yo pose yo tindi et loko eza normalité. Non. Tous à la wana te pour relayer des informations, il y a batu moko bazana objectif, il y a ko manipuler, objectif d'envenimer les relations ya batu. Le Rwanda restera un état voisin. Le régime de Kagame va passer comme il est en train de passer là. D'ailleurs, il y a un numéro on a consacré dans pour boyeba. Qu'est-ce qui se passe entre le régime à Kagame, l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi et la politique américaine vis-à-vis à Kagame na Félix Tshisekedi? C'est dans les prochains numéros. Deuxième point, Otolobeli Awa, ezali point moko très important, ezali ya makambuya réduction en train de vie na kati ya institution. Vient Jean-Marc Kabund a outi ko lancer bombe munene, vice-président de l'Assemblée nationale et président AIDPS. A lancé bombe ya munene koloba que il faut diminuer bas salaire par 2 pour équilibrer zala. Baba qui sera payé bas militaire salaire pour guerre haute aux ali ko bunda ici là aloba kiango tout au long ya journée à base liboso à partir na et là il était au sein de l'hémicycle du Parlement pour na kolobela yango. C'est quelque chose qui fait vraiment débat parce que tu as vu qu'il s'agit là d'un changement très radical. Dans le fait, tu as vu que ministre na biso, député, membre de l'institution na biso, pendant tous les régimes ya Kabila et puis les autres régimes passés, créé déjà un système moko ya dépendance. Il y a que mbongo ebele qui ndaka na fonctionnement ya institution. Député na ministre bazala riche en retour pour na kwa madoué population, ndaka ko distribuer miette soit disant que tozo sala badon tolingi babisika na biso to utaka tolingi ba circonscription na biso alors que c'est un pillage institutionnalisé, c'est un vol organisé. Oyo elekaka na kati ya ba institution na biso en termes ya partage ya ba finance to ya mosolo oyo ekotaka na kati ya trésor public ezali injustice moko intolérable. Vous allez vous souvenir que depuis le régime ya Kabila, mbongo nyonso ekotaka na libenga l'État ekendaka kaka mingi na fonctionnement ya ba institution. Tokotonga ba hôpitaux ya malonga mukolonini, tokotonga ba nzela ya malamu mukolonini, ba autoroute tozali kotala na bandoto. Tokenda kokanga ba faute pa ba voisin, tozoya nango poto ya kolakisa ke Congo il faut pe koma boye tokosala ngo mukolonini. Quand on sait que à cause de l'enveloppe salariale au ba député na ba ministre bazwaka toutes leurs vacances bakenda ko passer en Europe. Bakenda ko passer en ba endroit chic et puis bazana na luxe ya kokanga ba photo ko ya ko présenter ngo biso na ba réseaux sociaux tout le monde a kandingi bazo vivre malamu. À cause des salaires oyo ils ont répondre te na budget na niveau de vie à congolais. Il faut batuba sentir que oyo député azo gagner, oyo ministre azo zwa, oyo président de la République azo zwa, ils a équilibré par rapport à au population azana kata ko vivre. Mais aujourd'hui va poser problème wana parce que c'est depuis longtemps que ce problème a été abordé ba loba yango mais batikala ko saisir tenter à kolobelango parce que il faut tous se condamner biso mon peuple congolais. Admettons que nous sommes encore un peuple maturité na biso et que ne croissant mais tozana ya kolala bien sûr. Parce que soto zaya kolala te na moment na zolo baboué. Oh Jean-Marc Kabunda lobaki wana mbelelo parlement na biso eza envahi na bato. Mbele siège wana parler du peuple wana lingaki ezala plein na ba congolais bazolo ba lelo soki bo réduire train de vie na ya ba institution te to kolongwa wate. C'est comme ça que ça se passe dans des pays où les gens sont impliqués pour changer la vie na bango. Mais malheureusement, les Congolais sont distraits. Un député
Juvenal Munubo. Il faut n'attendre en mingi parce que yende ba propos na vraiment et marqué qui attention na mingi pe ya bato belé na kanisi. Il se permet de dire que moyen pour réduire salaire ya ba député ezate eza insuffisant et kokokate ko matisa salaire ya ba militaire. D'ailleurs député Koutou a joué déjà rôle ya assistant social. Nana chayo assistant social. Constitution ya mboka to bino moko na moyibi na bino bo vota ba loi injuste ya ko kabula musolo mboka mabe ekendaka mingi na libenga na bino ke na kadi ya kosaï la population. On comprend ici que nous sommes face à une mentalité. Ba te belé pe na kati ba député belé baza na kati ya hémicycle na ba se pelité na proposition wana. Des simples vues, tozo monango on dirait ezali nango simple proposition, mais l'idée déjà marque Kabund parce que ba musu bazo we lango balobi non, eza idée moko ezalaki déjà proposé na Delis Sanga, il a ne fait que copie coller. Delis Sanga n'a pas le monopole de la réflexion ni de l'opinion. C'est des choses où les Congolais nyonso ba réfléchissent. S'il était le premier à aller le dire ou bien le proposer, cela ne veut pas dire qu'il a empêché tout le monde de réfléchir. Cela ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas réfléchir dans ce sens-là. Tu éviter fanatisme et populisme. Ce qui est des alliés à Malamu, tu peux appuyer en Delis Sanga a parlé à réduire taille, à assembler, tout ça. Ça, ce sont des choses tu dis que c'est profond. Ce que côté à moi, tu commenter à niveau de toucher constitution, aller faire ceci, cela. Mais oh, ils ont facile à faire dans le cadre d'exercice, il y a budget, il y a 2022. Ils allaient qu'on réduire notre salaire wana. Député pe salaire na ya zozora ezali équilibré par rapport au niveau de vie à congolais. So que ezali pona ngai me ba palisa douane lingeza lande ba pesi bango mutuka ketch ba someli bango tracteur ba soutenir plan d'agriculture. Mais malheureusement, on a peu de gens qui ont le souci du changement réellement. Tous en na ba opportunistes. Bato ya circonscription électorale ya ndeko wana député Juvenal Munubo. Bolandi était bino bato circonscription na état la qualité à ba député au biso to élire donc to élire ba lobélité mais to élire ba assistance sociale oh ba ngo baza ko bunda ba condition na bango s'améliorer pour ba ya ko tongela biso ba pont ba ya rande ko soki otangi bato oh baza na circonscription électorale na yo na salaire yo zwaka o bana ko salisa banda premier électeur na yo jusqu'au dernier. C'est ici qu'un peuple mature peut se réveiller un jour et changer tout. Proposition ya honorable Jean-Marc Kabund eza lokola obeno eza lokola opportunité ba pesi na congolais ya ko revendiquer droit na ye. Le salaire d'un député doit être équilibré par rapport au salaire ya ba fonctionnaire mususu ya l'état. Les salaires qu'on bande dans la présidence de la République doit être équilibré et ça ce sont les Congolais qui doivent réclamer ça. Ezate yo fa inanda na ozo kaka na ba réseaux sociaux. Na ba téléphone ne yozo revendiquer. Ça c'est aussi la maladie ya siècle numérique otokoti. Ya mutu moko avandika ka azocha makelele na yeka na téléphone. Soka linko manipuler batu azo manipuler ba na téléphone mais na kati dans le concret il ne vit pas. Cette société là numérique ya batu moko inutile o bazaka pona ko manipuler batu. C'est une société anormale. On a besoin de Congolais qui réfléchissent au bazo comprendre na minute que les changements c'est maintenant. Mais voilà, quand on dit changement de mentalité, on le dit aussi pour nos députés na ba ministres. Bino ba mususo bozo yibisa ba ministre na ba député. Tala député a bosani na rôle na ki député ke lo babiloko ezanga tina na ba hémicycle. Yo vando zo sale loko tozo zela mbongo ou pas député pas ministre. Ba nommé ministre, nous ressortissants des remercions pour la nomination. Ba nommé pour na yote, pour na région na binoté, c'est pour tous les pays. C'est pour toute la province, pas pour na etini na bino. Et ça pour na groupement na binoté. So boko zela yebo zela na ndako akabola bino mbongo. Tango azo yiba wana po akabola ka bino bandambu mukolo bazo tshema maboko, nous ressortissants dénonçons acharnement, bo changer mentalité. La question qui se dit au Parlement est la question moko congolais nyon soso qui a télémi le budget 2022 exercice budgétaire oyo et kozalande prélude de kozalande nzela vers la bonne gouvernance pour équilibrer kota na kati ba institution na biso ba diriger.
C'est anormal dans une société où les gens... Mais pendant tout ce temps, on est en train de distraire les Congolais. Bamoussous bazola que ça va Congolais ba marche, bazola que ça bino ba makambo ezanga tina. Yango bazo memela ba Congolais. Ce que za Congolais zo comprendre, c'est maintenant que ça doit changer. Muto yo zo que ne ko marcher azo tinda o marcher na balabala. Akoyebisa que lobby yende muto ko sala mieux. Ça c'est une distraction inutile. Vous passerez votre temps. C'est maintenant qu'il faut s'impliquer. C'est maintenant la liberté est là. On ne sait pas nous sommes quel genre de peuple parce que tout ça est liberté. Bah si biso on mettait la forme tout ça la liberté est comme un luxe pour na ba Congolais. Ba Congolais musu bazoye ba ko s'en servir té. On s'en sert de notre liberté na ba futilité. Au lieu tous à la ko travailler malamu pour mboka kende liboso liberté na biso eza ya ko finga liberté na biso eza ya ko chama kelele. Dans les choses sérieuses, on ne voit pas les Congolais. Je clôture ce point avec amertume. Ce que les Congolais doivent comprendre, makambo yo oyebi par na yo responsabilité. Les changements, ils allaient au vandi nanda ou noter yo kokwela yo. Na koloba ngo na be émission nyonso. Ce que les Congolais veillez. Toyebi que ba député belé baza fruit ya ba nomination. Yango ko sa la peuple les a passe. Ko changer mentalité Kabila gataki bango trop. Ils étaient bien gâtés, ils étaient bien choués à l'époque à Kabila. L'élo est comme difficile pour changer parce qu'à Kabila, à chaque changement, enveloppe. Azo matilaka bango ba salaire, peuple azo continue à souffrir, azo matilaka bango ba salaire. Ici, ils veulent que ça la continuité wana, il y a forme au bandé kokende. Pour trajectoire ya makambo changer, il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi seul. Ba député wana bango ndi mutu ba votaka ba loi. Il s'agit de l'implication de biso nyonso. Soko yebi que député à circonscription. Mais c'est maintenant qu'il faut marcher. Beaucoup ne ko interpeller ba député à circonscription na biso soko lingi to mona yo lisusu a na circonscription na biso to lingi boye. Participation politique. Nazo suka na point où est important. Il paraît que na Congo pe ba komi ko importer pe bandumba ça fait très mal. Ça fait très mal parce que tant tozo yeba que on parle des Chinois na makambo ba mine. Toujours la exploitation, le contrat sino-congolais en termes de mines, oui, et surexploité, les Congolais, mais les Congolais vont monter de l'autre côté. Partout où les Chinois vont, quand ils dégagent tout ça dans le monde. Mais information, toujours la psycho, on a quand ils déjà possible au Landiango. Ils allaient information, il y a réseau wana, il y a Bassi Andumba, Bauta Chine, Bazape qui exploiter bango awa pour na couper sa bango na ba Congolais na ba expatriés. Na habité so ba Congolais donc demande na offre demande ya ba Congolais comment senga batindela bango pe bandumba importer ba monike oya kati ba lembi bango ba comment pesa bango pe ba o baza importer ça fait très mal. Donc dans une société normale to éviter ceux qui pe ba oya biso pe baza parce qu'ils sont en grand nombre dans notre pays toujours souffrir mi ba lebele bazo ko s'engager te na Congo parce que baza na ba moyen te. Il y a trop de célibataires au Congo bandumba ba comme belé na Kinshasa. Parce que Mibali a s'engager sérieusement, ce n'est pas parce que non, les plus grandes raisons mingi où ils allaient à la base, il y a dépravation à la mœurs. Où ils allaient à la base, il y a relâchement, il y a valeur dans la société, il y a des raisons d'ordre économique et social. Tant qu'on a les eaux comme Makasi, la valeur pèse à la ressource. Ça, c'est interpellateur, révélateur, bateau, bateau dirigé. Nous avons la vocation que vous l'ambango comme ministre, comme un ministre des droits humains, ministre nyonso oyo, makambo ezo concerné bino. C'est maintenant que vous devez. Wana ezaka réseau moko. Wana ka eza réseau moko. Ce qui est grave, c'est que les Congolais on les importe ailleurs. Bazo qui nous exploiter, bango soki na Inde, soki pe na Dubaï, soki pe na Liban kuna ipa ba libanais. Les autres viennent maintenant au Congo, on vient aussi les exploiter au Congo. Ça, c'est dommage. Donc, Bandeko va créer un réseau na bango. Bazo sali sabana basi wana kindumba na bandako wana bazo futaka bango à la fin du mois. Donc, on a la Chine. Ça, il faut faire très attention avec les Chinois. DGM Bolo Kabiso, ministère intérieur Boyo Kabiso. La Chine est surpeuplée. Population chinoise mobimba na éviter l'équipe. Peut-être biso africain nous sommes sangani Chine a rolé comme la population. Je ne sais pas si je me trompe mais c'est à vérifier. 1 milliard ce qui 300 quelques millions d'habitants. Chine a prêt à le biso qui ba congolais besoin la population ta peut ça biso 200 millions pe ba coloniser biso to monter na ba balabala nyonso ka ba chinois. Et surtout qu'on a des terres.
Ça doit être révélateur. Il y a combien de Chinois au Congo? Les Chinois vont côté la Nini. Un administrateur, il y a ministère, il y a affaires étrangères. Il y a des copes na sala kayangwana. Kusai la bango ba faux visa. Kupesa bango banzela ba kokota mutazo ya zalo kwa touriste mais akomi awa abongwani soit commerçant, abongwani ne ndumba akomosala na boîte. Abongwani ne restaurateur, abongwani ne nini. C'est ce qui montre que nos frontières sont encore malléables. On peut entrer, faire entrer n'importe qui, même des terroristes. L'administrateur, il y a un modèle. Il faut repenser contrôle na biso ya ba frontière na biso kutala banani bazokota. Jusque là on insiste, ba chinois na Congo ba komi 300 000, 200 000. Pe ba comprendre déjà que Congo est Eldorado. Ba comprendre qu'au Congo il y a des terres, au Congo il y a les richesses. Na oke nangaka na moi pareil nangaka ya muke ya tina teta ba omo nangaka chinois. Je crée et je deviens millionnaire. La preuve en est que les Chinois qui viennent quand on pas passer l'autre côté à comme awa, ba magasin qui la botami. Et chez nous il y a des gens qui ont les complexes. Ils ont continué qu'on a makila ba congolais. Il y a comme on chinois na valeur plus que ndeko na yo congolais. Les mêmes affaires au yozo sal au ndeko no congolais zo sala. Ozo préférer plus au pèse avantage na chinois au que ndeko pèse ko somme pas chinois que au somme pas ndeko na yo congolais. C'est ici la sagesse ba congolais to comprendre que ba fautif faisant des biso si on attend nini to salité nini boye to salité si on attend to zela ka ba sala ngwe pa mutu to sa ilo ngwa zate nous serons colonisés par n'importe qui awa biso to lobi musala parce que ça musala biso ko loba to lobi bandumba Congo pe bazolanda bino pe bozo sa cop na bino pe kindumba na Congo. Je n'ai pas le temps ici d'aller condamner bato bazo sala kindumba bazo sa to malamu to mabe wana za makamu na bino na nzambe na bino bo sambelaka. Mais bino mutu bosala ka pe boulot na bino bazoli bino ba conquérant avec cette allure là ceux qui va démanteler qui réseau te tu éviter combien de filles chinoises donc tout le monde ba bazo bakisama ba musu ba komi na ba restaurant ba musu ba komo sa nini. Ça c'est dommage tant qu'on sait qu'au Congo il y a le chômage tina bandumba ba musu ba komi pré ba tambola nu dans la capitale parce que ils n'ont rien à faire bazaya koliate. Ministère des affaires sociales, action humanitaire, est-ce que vous avez un plan sérieux? Il y a des sans-abri. Batumsu azokoma bandumba po eloko ko sala zate. Wapi plan ya ministère affaires sociales. Ya ko sunga nango ba sans-abri nanu. To mona nanu ata plan ngo nanu. To ebi ke bo bandela ki quelque part. Ba ministère ngo ezaka ba ministère de forme to na fond pe bozala musala bosala. Quand on sait qu'il n'y a rien comme proposition. Même bana oyo bana ba shego bazo se multiplier chaque jour na balabal. Ko bana ne fisque ko récupérer kaka 50 l'état zo récupérer bango na ba centre moko d'encadrement social ça coûte quoi? Makambo même oza mike okomona ka ba ministère ezaka ba projet ezaka pharaonique des millions, des milliards. Mais banda tona muke soki na location budgétaire bazotilo 5 millions. Banda tona 5 millions on peut déjà mettre beaucoup na enveloppe pour encadrer même les chèques. Bana basie belé, ba chèques on peut bazobotama. Hein? Ba chèques peut bazobakisama, bazobotama, baza partout aujourd'hui dans la capitale, dans presque toutes les communes, on a des chèques, on a des sans-abri. Ça c'est une menace pour la société, ba ministre bazate. Balo banabino balo baté acharnement. Nous sommes là pour veiller. Ceux qui ont Congolais ont comprendre que ba part responsabilité na yo émission le longa na kanisi na zo suka wana. Merci na bino batu bozolanda ka émission oyo. Pona ba Congolais oyo baza averti, baza manipulé te. Il faut se prendre en charge. Il faut comprendre que changement za la implication ya mutu nyonso. Soko zo de la baya ko salela yo etalio. Je pense que je m'arrête là. Merci à vous de m'avoir suivi de partout. Continuez à soutenir cette émission. Potoko bakosai labino musala na ndenge bolingi comme c'est labino basango. Na remercier l'équipe technique qui accompagne ngai ya ndeko Shako na ndeko Mike pour émission oyo et comme na bitando na bino. Na lobi na bino merci pe prochainement. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonston, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est long, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eltonston et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil,
na service kitoko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où y a première classe, y a qualité supérieure. Oh, y a ma bombe à mi Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman ya Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso ya produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza bazali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.